biso tozali bapanzi sango toyebi ete na kati ya lingomba bitumba ezali ya solo mutu akonie yango azali te. Tata Simoki Mbangu ye moko alobaki ete bitumba ezali ya bana na Nzambe na bana ya Satana. Nzambe alimbisi biso na bana ya Nzambe, Nzambe alimbisi yo na bana ya Satana, Nzambe alimbisi yo. Est-ce que conduite na biso eko changer? Parce que Nzambe alobi Satana akotika la Satana, Nzambe akotika la Nzambe. Nzambe akobongwa na Satana te, Satana pe akobongwa na Nzambe te. Mwana ya Nzambe azali mwana na Nzambe, mwana na Satana azali pe mwana na Satana. Kasi Nzambe apesi biso chance, alobi ete tobongo la bizaleli na biso, esaleli na biso ya musala na kati na lingomba, elobeli na biso, ekateli na biso ya makambo tobongisa yango, po ete Nzambe alongisa biso na likabo oyo ayaki kobikisa biso na kati na mokili. Batata ba mama ndenge na uti koloba bitumba ezali na kati ya lingomba. Mutu na mutu azala mayele, mwana na Nzambe zala mayele na ndenge ya bonzambe. Yeba yango ete tango ezali tango na yo, ekeba ete Satana abotula yo lisusu tango oyo ekoma tango na ye. Esika oyo conscience na biso ifo esala yango wana. Tozali na bitumba na kati ya lingomba. Nzambe Tata Simoki Mbangu Kiangani ayebisi biso euti na munoko na ye moko alobi ete bitumba ezali bana na Satana na bana na Nzambe. Totei kasi bato balingi na bango koyoka te. Ezali pamba te parce que basi basinyaki ba contrat na bango na Satana. Banzembo yebisi biso ete bitumba ezali posa ya Satana atungisa bana na Nzambe, posa ya Satana azwa baye bazali na bilembo akomisa bango na kana ye, akomisa bango bana na ye. Bitumba ya kati ya lingomba mutu akoniye yango azali te. Banzembo ezali koyebisa biso ete tozali na bitumba. Tata Simoki Mbangu Kiangani azali koyebisa biso ete o ezalaki na gauche ekomi na droite. Tango oyo tozali ezali tango ya Esaú na Jacob. Ce qui veut dire bitumba na kati ya lingomba ezali. Batata ba maman bitumba ezali. Yo ozali ko préparer yango ndenge nini? Engai pe nazali ko préparer yango ndenge nini? Parce que tango oyo elekaki Nzambe alobaki ete Satana atambwisi biso akoti na lingomba azwi ba possession ya ba responsabilité ebele. Tango oyo biso tokomi Tata Simoki Mbangu Kiangani alobi tango oyo ezali tango ya bana na Nzambe. Esaú na Jacob toyebi histoire na yango, oyo ezalaki na gauche ekomi na droite toyebi histoire na yango. Maloba wana nyonso ezali maloba ya Tata Simoki Mbangu Kiangani. Yango asengi na biso ete mutu na mutu azala mayele na ye, azala na mayele na ye, epuis alobi na biso to batela elembo na biso. Biso tozali se bobele bapanzi sango. Biso tozali ba analyste spirituel. Toluka katola kisabino la vraie volonté ya Tata Nzambe na likambo songolo to na likambo pakala. Awa tozali ko la kisabino malgré cesser les faits oyo Nzambe asengi, malgré gardez-vous oyo Nzambe ayebisi yo na ngai tozala. Mais Tata Simoki Mbangu Kiangani alobi tango oyo ezali tango ya bana na Nzambe. Ce qui veut dire tango oyo elekaki ezalaki tango ya nani? Et tango oyo tokomi ezali tango ya nani? Et nini oyo esengeli ngai na yo? Oyo tozali komona ete tozali na elembo tosala po ete to maintenir tango oyo ezali tango na biso, tosala musala oyo kosepelisa Nzambe, tosala makambo oyo kosepelisa Nzambe, tosala pe ba invention, ba inspiration oyo ezali dine na miso ya Tata Nzambe po ete lingomba na biso ekende liboso, po ete musala oyo Tata Simoki Mbangu apesi yo na ngai ekende liboso, topanza sango na ndenge ya solo. Voilà, batata ba maman, biso ezali kaka ba rappel oyo tozali kosala tango nyonso na likambo oyo. Ba détournement na kati na lingomba, malgré faveur oyo Tata Simoki Mbangu asali biso, malgré kolimbisa oyo Nzambe alimbisi biso. Est-ce que ba détournement na kati ya lingomba ekosila ou bien ekosila te? Soki ekosila te, comportement na yo mwana na Nzambe ekozala ndenge nini? Baye pe bapesaka batu bitumbu na ndenge ya injuste. Est-ce que bizaleli wana ekosila ou bien ekosila te? Mais soki ekosila te, comportement na yo mwana na Nzambe, parce que tango ezali tango na yo, comportement na yo
à regard ya ba acte wana to à regard ya makambo oyo nyonso elongo banite oyo tata Simon Kimbangu azali kopekisa ekozala nini bayepe babinaka na ba défilé na bango tata Simon Kimbangu afongoleli biso porte tata Simon Kimbangu alimbisi biso eleko oyo balobi ezali eleko ya bana na Nzambe comportement na yo ya kobina na lingomba eske okotika yango et soki okotika te lokola ezali ntango ya bana na Nzambe biso baye tozali kosala musala po ete tolakisa lumière ya likambo oyo Nzambe ayaki kolakisa ya likambo oyo Nzambe ayaki kolona na kati na biso bato moindo ya likambo oyo Nzambe ayaki kolona epai ya yo na ngai moto moindo réaction na biso ekozala nini tango yo zali kaka kobina tango yo zali ko détourner kaka mbongo ya lingomba tango yo zali ko mema kaka esprit ya corruption na kati ya lingomba tango yo zali ko mema kaka esprit ya injuste na kati ya lingomba tango yo zali ko punir bato ozali ko sanctionner bato ozali ko sala makambo oyo ko fingisa lingomba tango yo zali ko boycotter toujours autorité ya mokonzi ya bule tango zali yo na ngai tozali ko sala makambo oyo tata Simon Kimbangu azali ko pekisa tango tozali ko détourner volonté ya tata Simon Kimbangu kiangani biso baye topanzaka sango biso baye tozali ba défenseur ya idéologie oyo biso baye tokotelemelaka baye bakosalaka makambo wana makanisi na yo ezali nini tokotika yo osala makambo wana tandis que mokonzi ya bule apekisi yango tokotika yo okontinue ba corruption na kati ya lingomba tandis que mokonzi ya bule apekisi yango tokotika yo okontinue makambo na yo na kati ya lingomba kobina na kati ya lingomba ko détourner volonté ya mokonzi ya bule ko détourner bambongo ya lingomba ko détourner makambo nyonso oyo biso toyebi ete elongo bani te kopesa bato ba sanction de manière injustement tango mokonzi ya bule alimbisi yo eske bizaleli wana okotika yango soki okotika yango te batata ba mama tokokutana na yo toujours na nzela etaki ba analyste spirituel tokomema yo toujours likolo kino na procédure oyo tozali kobenga yango kimona meso parce que kimona meso biso te bato tolobaki yango tata Simon Kimbangu kiangani moto alobaki yango et puis kimona meso ezali nini ezali kaka mabe oyo yo zali kosala yango biso tokomema yango na polele mabe oyo yo zali kosala yango biso tokobimisa yango na mokili po ete bato nyonso bamona bayeba ete bizaleli na yo ezali bizaleli ya tata Simon Kimbangu te bizaleli na yo ezali bizaleli ya bana ya tata Simon Kimbangu te voilà na mokuse batata ba mama ndenge touti koloba na bino tout à l'heure tozali na gardez-vous jusqu'à ce que mokonzi ya bule akopesa biso parole oyo kozala lokola urgence pona biso bapanzisa ngo na ye oyo kozala lokola urgence pona biso ba ambulance na ye na cas d'urgence po ete tokomisela bino volonté na ye tata Simon Kimbangu alingi nini tata Simon Kimbangu posa na ye ezali nini tata Simon Kimbangu posa na ye ezali nini e nini azali kotinda biso voilà batata ba mama oyo biso tozali koloba na kati ya chaîne na bino toujours ya Africa 21 TV